ba collaboration ya ba grand le quoi yeboko pas za grand et ça nini ezala c'est normal donc ngai osomona ba milinge bima pamba te milinge bima pamba te so déjà milinge comme bima sekelo comme boye eza donc c'est normal nga ko tonenga te 15 titres sans collaboration et salema alors ceux qui tourent à l'obi que non j'invite les autres à participer na album nanga inshallah zamba zo lokumu comme on est zo lokumu biso to ko souhaiter kaka ba bonne chance ba griffe baza ba so abilisi déjà avant comment c'est fait que accueilli avant comme ça non il va rentrer bango pote zaka lokola abimi nini gombe akoti lingwala abimi gombe akoti bon marché poto et pas na bango ezala rabongo donc ake ko finaliser quand ndengo pesa qui annonce ake ko finaliser moi babiloko ya mikie ozolanda c'est normal okende kotala parce que concert wana ezobetama na production ya fokongo tango ba griffaka ezaka makelele ya wende perroquet sauvage te tango griffe azobimisa manzaka eza tango azo griffe mbala moko million de vie tango azo griffe mbala moko stream makambo ezobima kuna ba moto parce que na minute oyo griffe to azaka azozela à l'attaque côté wana na yeba te magie zaka na ba griffe wana zakindoki ingeta na bino toujours même moral baloba pas ba griffe zala te sala ebele loba mo moke donc ata ba bimisi andengeni dès que tigre azobeta kapia oh il a li tigre la moke et là la te toza na wezeti Fabrice Mandela ko si na wezeti toza na mulongo ba mama fufu combien ba mama bateka Thomson baza combien ba mama bateka bepis baza combien toza kana toke na wezeti ka wenza liberté bien sûr toke na tika okay na wenze moto aza na chance na moto aza na ba client na nga za na client na nga fufu na somba fufu bayanzi soka azaka na internet me na bwaka ki libanga na sina mesana na makasi so na sombi fufu epa na yete na mona fufu nyoso na sombaka ezaka ya mwindu de fois na somba fufu epa na donc lokola bango pe bazaka na bafani na bango donc griffe bazaka tigre pe azaka na bafani na ye kombo na bango ba griffe sko ba griffe bazalaka international. Mama wa Taifa JICA TV. Salut fidèles abonnés de JICA TV News et bienvenue à notre rendez-vous dans la griffe présenté par moi-même Rachel Mandé et merci d'avoir au news sur juste s'abonner, liker et bah émission Nabiso à chaque fois et à chaque moment et merci aussi d'avoir au news sur ce qu'on fait style Rachel Mandé pour partager bah émission Rachel Mandé et ça l'a qui toko makasi voilà bien moko boye biso qui bomoninga bomona ka ba griffe et autrement plutôt ya maka dada Taifa en tant qu'analyste comme campé ko sama qui pour na ba actualité ya jeune leader et pour les moments à ça déjà na carte Belgique pour finaliser makambo na ebele et en même temps nouveau album et clip featuring et toto comme on analyste Davido Azali Yami Alade et avec Dada Taifa to comme campé ko solo moi mokié et ba griffe on no s'abonner abonnez-vous massivement partagez likez ba émission na biso pour que et peut ça sur ma casse to avancer sur et voilà Fabrice Mandé derrière la caméra ce que vous allez engagement ko invité nanga à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue Dada Taifa. Bonjour Rachou, bonjour Fabrice Mandé na ma caméra, bonjour na ba griffe tu à monde entier. Bonjour na FT depuis quelque part. Bonjour na ba Obalingaka Jika Mama wa Taifa. Bonjour na ba Mouré na ba Mourezi à la bonne musique. Na pesibino mambote mot de passe ezali kaka moko. Abonnez-vous massivement et partagez. Tango boza ko partager si tout message on appelle ça na ba griffe pourquoi? Parce que lorsque vous partagez émission o eza ko lobela makambu ya inonsbi boza ko sunga ke batu mususu baeba ki actualité na ete basa nini baeba c'est pour cela tant mususu tochaka spécial inosbi
inosbi, spécial magazine inosbi. Donc ceux qui bomoni déjà balobi spécial ou bien inosbi. Donc yebaka déjà que nos places wana ba olobela mingi inosbi. Donc c'est ça. Na pesi vraiment mbote na ba oyanga ba soutenanga ba pesa nga ba conseil bazalaka wana ponanga balinganga pona o naza na pesi bango pesa ba mbote belé rien à dire. Merci beaucoup. Voilà da taifa boni ba santé et non santé ça bien na ngolo nzambe toza kaka toujours toza ko continuer toujours na musalango tolobi to kolemba te pourquoi pas to lemba to kende toujours liboso parce que avenir eza tata nzambe lelo eza biso lo beza yaye tozali ko continuer toujours na musala et tozali ko avancer ensemble na Afro Congo to kotala ba surprise oyo e kozala réservé pour na biso. Voilà da taifa to monde déjà artiste na biso ils ont subi déjà na kati ya Belgique. Merci beaucoup. Na mona écoute ba te belé ba komeli ngai. Ba miso alobi oh azana concert le 1er décembre mais comment il y a que Belgique avant boye non attention o mutu bozo tuna ba mituna wana na répondre directement pour na bato ba komela kinga que non jeune leader aza déjà en kati ya Belgique depuis lobby mais to comprendre te concert avant un mois avant comment c'est fait que accueilli avant comme ça non il va rentrer bango pote za kaloko la abimi nini Gombe akoti lingwala abimi Gombe akoti bo marché poto et pas na bango ezala bongo donc ake ko finaliser quand ndengo pesa qui annonce ake ko finaliser moi babiloko ya mikie ozolanda c'est normal okende kotala parce que concert wana ezobetama na production ya Afro Congo te ezali nde ba invité ye donc bateau et ba produire baza kuna na Belgique cela veut dire que non il faut to kende to finaliser to tika na un mois. Tout cas, dans un mois, dans quelques semaines, ce n'est pas loin, donc ça pembeni awa. To finaliser ma camion, tout ça la bleu rognon sur ma camion c'est comme OK. Et puis il y a zonga na ye. Une semaine à cause année na Kinshasa, 2 semaines à cause année na Kinshasa, ça n'a rien à voir na concert il y a le 1er décembre. Merci. Mais là dans Taïfa au choloba awa qui a ko finaliser pour na makamna ya concert. Est-ce que na minute au muki ko passer parce que depuis qu'il y a ça va surprise. Qu'est-ce que tu as fait azo préparer moi fit kuna to moi non, jeune leader azala so la mo ele o mo bo apesa ka ba fan na ye 10. Apesa ka ba fan na ye 10. Loba peut-être featuring na musicien moko boy ka ba musicien international ndenge zalaka wana ndeme soki ya osala eloko na ye moko apesa ka ba griffe tout indice na ye que non bozala préparer eloko moko boy zo sanini ezoya bobongama single moko boye to clip moko boye ezoya apesa ka toujours indice mais wana to yebi que non eza business finalité ko si ça ma solo tout ya concert il y a le 1er décembre ça n'a rien à voir na makambu na yebite na za kati ya bureau te mais ba makambu mususu wana to kotala ngo sima mais ce qui est vrai ça ko kende ko finaliser makambu ya concert et oui na ko sala pe promotion ya concert comme ça la promotion à concert, comme ça la promotion, il y a clip naie flex, c'est ça sur le marché. Comme ça la maman tu sais, tant que ça la concert, faut qu'il t'a sur place, non? Pour dire que non, moi-même je viendrai, moi-même je serai ici. Donc comme ça la publicité que non, les 1er décembre ce n'est pas loin. Donc d'ici là toujours 6 octobre, toujours quand à novembre. Donc le 1er décembre, comme maman na mobanga concert et que ça la kuna to le belango, ça veut dire que non, aké toujours ko finaliser l'isolo wana. Aké ka ko finaliser ka pour la l'isolo ka concert. Oui, promotion nango maman. Promotion nango ko chango makelele na niveau ya kuna ko solo la paix na ba mikolo baza kuna tala zungwa ma famille za compliqué moi to loba ezate. Voilà fidèle abonné bozo ka déjà ndenge tozo ko solo la tozo ko avancer moi ndam na dada taifa pona ba nouvel album to mona Davido Yami Aladie et ba artiste o ya minene na kati moko boko mona déjà tozo ko avancer moi mukie mukina dada taifa bile moko boye biso tozana awa ya solo la kana pembe voilà dada taifa to ko mona na ba page et ba page o penze za ba actualité tozo ko mona ke na nouvel album ya jeune leader et ba featuring izana katina Yemi Aladie ba Davido est-ce que eza vrai to eza vrai te. Merci beaucoup bisonyo so to utaki koloba na loba ki très bien to lobela ki tango jeune leader annoncé que non bientôt deuxième album eza ko bima azali na kati ya cuisine azako lamba
aza kolamba aza kotia sauce aza kotia matungulu aza kotia biloko tout na yebi keza projet à 2024 donc tokozela ngo peza na 2024 tango annonçaki yango na salaki penza émission le même jour annonçaki yango na salaki émission pona koloba ke non tozonga nanu na sima totala nanu oye biengami le quoi Mortel 06 voilà. Mortel 06 c'est qui n'impacte nini Mortel 06 c'est qui n'a combien de titres Mortel 06 il n'en souvient pas qui combien de titres Mortel 06 et talemi ndenge nini vinango na ba plateforme et ça là qui ndenge nini na betela ki yango li solo botali album oyo batu balobaki ke ekozala tina te mais bokamwe et beti ba vie na ba plateforme tout et pate pe bokili mobimba likolo nango azui trophée ya meilleur artiste et central ozo comprendre voilà. Eza likolo ya album wana asali ba featuring on a koki ko compter parce que to koti na 2023 oyo voilà. Aza déjà na 7 featuring réalisé voilà. Oh déjà réalisé likolo kaka ya album wana 00 Mortel 006 ozo comprendre voilà. Wana za impact o album wana sa linini et même les chaînes leader alors to comme un album ya sika o nano yeba mi kombote donc eza na cuisine donc eza lokola mama zolamba bino bana bopesa kimbongo te bino bozela ka eloko nini ba osanini ba opepa bino moko boyebi ke no so mama zolamba netinga batutu bayebi ke no quand on parle de la cuisine on parle de Jika donc Jika quand on parle de la cuisine ce qui au lié loboko ya Jika en tout cas ne vous trompez pas et c'est là aussi je lance un message vous avez vos fêtes vous voulez que no balambe la bino basale la bino je ne sais pas quoi donc contactez Jika TV donc ça là c'est eza kutu ya obeta yango lisolo te eza réalité tozonga na masolo na biso ya ba featuring tozomona ndenge yozomona ngape nazosa nini nazomona ozo comprendre ngape nazomona moi nungu Davido moi nungu Emilia Lade nazomona Suspect 95 voilà. Nazomona Didibe nazomona Bastard et Belé ba méga star le quoi ba Davido Emilia Lade baza ba méga star tozomona bango pourquoi siko na koloba ke komona koyoka ya ke ba grand star wana ba méga star ba kozala ezo étonné ngate parce que na Mortel 006 collaboration mon côté et ezalaki ozo comprendre oui. Donc c'est normal place wana étonné ngate na comprendre que non na bébé to na mwana mibale azoya ba collaboration ya ba grand le quoi yemoko pas za grand et ça nini ezala c'est normal donc ngai osomona ba milinge bima pamba te milinge bima pamba te so déjà milinge comme bima c'est que le komoko boye eza donc c'est normal là ko tonenga te 15 titres sans collaboration et salema alors ceux qui tourent à lobby que non j'invite les autres à participer na album nanga inshallah zamba zo lokumu comme on est zo lokumu biso to ko souhaiter kaka ba bonne chance ba griffe baza ba so bimisi déjà manzaka grrr bazozela ka ba griffe et bino moko boyebi ke non tango ba griffaka ezaka makelele ya wende perroquet sauvage te tango griffe aso bimisa manzaka kra eza tango aso griffe mbala moko million de vie tango aso griffe mbala moko stream makambo zo bima kuna ba moto parce que na minute oyo griffe to azaka grrr azozela à l'attaque côté wana na yeba te magie zaka na ba griffe wana zakindoki ingeta na bino toujours même moral voilà bien bon dada téléphone na pour ça juste na comprendre le comment est-ce que pour le moment ceux qui j'ai leader à lancer album na sur les marchés pour les moments parce que to ko mona ba au pesa ba album déjà ils sur le marché et ko beta est-ce que vraiment ceux qui j'ai leader à mis na minute aïe 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 FT toujours même moral, ba griffe toujours même moral, grrr. Ba yuma ba poussana te quoi. Soko sakani onimbi. Loba et pas ba griffe ezalate. Sala ebele, loba mort.
moke. Donc ata babimisi ya ndenge nini dès que tigre azobetaka pia elali ya tigre la moke elala te toza na wenzeti Fabrice Mandela kosi na wenzeti toza na mulongo ba mama fufu combien ba mama bateka Thomson baza combien ba mama bateka bepisi baza combien toza kana toke na wenzeti ka wenza liberté bien sûr toke na yaya tika okay. Na wenze moto na moto aza na chance na moto na moto aza na ba client na nga za na client na nga fufu na somba fufu bayanzi soka azaka na internet me na bwaka ki libanga na sina mesana na makasi so na somi fufu epa na yete na mona fufu nyoso na sombaka ezaka ya mwindu de fois na somba fufu epa na do lokola bango pe bazaka na bafani na bango donc griffe bazaka tigre pe azaka na bafani na ye kombo na bango ba griffe sko ba griffe bazalaka international ba griffe ya tigre bazala international kende Tanzania, kende Uganda, kende Rwanda, Burundi, Kenya. Tozui to ye kote ya Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Ngambu wana mobimba na baboite. Je sali Willy à partir de Rwanda, je te sali. Spécialement Libanga Ponayo, je vais t'écrire que non mon frère, je te sali. Parce que tu me disais non ma sœur, ngana kota na boîte na futaka, awa na ba boîte, ezaka Davido inonsui. Davido inonsui. C'est normal quand je te dis que non ba griffe baza monde entier. Pona inonsui. Partout. Partout. C'est normal. Baza vraiment partout. Ate bimi sikoyo. Akosala kaka parce que tango mortel 06 et bimaki. Tomona ba mawelisa ba bimisa. Oh Jésus. Tomona ba mawelisa ba bimisa. Mais mortel 06. Elimote. Eza. Et bet combien de vies? Eza na standard. Et puis c'est makambo combien na lo baba fitiringo wana nanu na 2022 ba fitiringo à cause ya mortel 06 et non subia sali a sali combien de fitiri meilleur album l'année 2021 2022 donc et petit siko e ko beta kaka bato totonga kibiso mibale kwe na mayo adieu. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux même. C'est mystérieux, mais c'est très, ça pique même c'est très dangereux. Donc quand on dit, on parle de la musique, c'est compliqué. C'est là où je dis monde à musique et ça monde à oloba mingité. Pourquoi musique na biso et kotimai? Et ça pour na ba polémique ya salité. Et ça pour na ba polémique kota mai. Et ça pour na ba polémique ya pamba. Ozolanda. Oui, na Zolanda ifika. Tigre kotika la toujours na yebité. Azana lolenge na ya botama. Azana façon na ye esalema. Donc makele les alagate mais pas les akaba bim. Trouble les alagate, vantar les alagate, comme il qui se alagate, makele na ba TikTok na ba YouTube les alagate mais pas les akaba bim. Ingeta. Et quoi ya toujours. Mutobo yango azate. Ba meka ye na ba forme tout. Ba timbela ba je na bango. Yaya, bino bo lala ka bo melaka na bez. Bo pema ka na bez. Bo lia ka bez. Porque bez ezate, so qui bez ezate, moyen bo pema, moyen bo lobama ezate. C'est ça votre vie, on vous connaît. Mais tigre il n'ont subi molodoy. Number one. Il y a vivre à la bestie. À vivre à la bestie. Oui, le bande de Nicolas a changé, oui. Na minute non subi à 26 ans. Tango wana zala na âge sauf 20 ans. C'est normal. Abandonnant le côté pas les temps soit stabiliser vie na yesko carrière musicale. Azala qui n'a combien? Et voilà aujourd'hui,
c'est normal. Rien à dire, ce qu'album est mis là, tu peux y avoir parce que tu as déjà préparé. Malgré oignon, c'est ça sur les marchés, mais tu restes pas. Mais où on a zo beta, ils en a battu na bango baso bazo le belangoti. Ce qui est bêti, biso peut te rozala, te rozwape. Pour mutuna mutoza na bafani na yeti. Na lobi boye, mutuna mutoza na bafani na quel que soit azo loba. Mutuna mutoza na bafani na ye. Donc biso nous te rozwa batan, ya rozwa batan ya kobeta ni, ya koloba. Toza sur le marché. Que le meilleur ça fait quoi? Gagne. Et le binango ta papa Jibem Piana. Que le meilleur gagne. C'est tout. Voilà, merci beaucoup fidèles abonnés de JKTV. Nous sommes déjà presque dans la émission de Bisso Auto. Zala qui n'a JK Dada Taïfa Tomeka qui est peu Solomon Moukier et voilà Dada Taïfa tous on a Moukier pour un concert na Bisso. Est-ce que Babi est toujours disponible ou bien est déjà aussi là? Non non, Babi est toujours disponible. Babi est toujours disponible. Na concert et à Belgique, na Bruxelles, na Salia Mounene Madeleine, la Madeleine. Donc, concert et Kozalawana, il y a mon le 1er décembre 2023. Cela veut dire que notre bande a déjà banné. Naïbi que jeune leader a promis qu'il puisse le comment qu'on a en akin. Toko de valeur ngote tozela Afro Congo a relancé en moi et biso to lobezate mais tozana nous na mo bangé à concert. On a zo senga diaspora mobimba. Diaspora ba vrai ya jika. Ba o ba linganga déjà kutukuna moyen na lobezate parce que vous m'avez déjà prouvé que vous avez acheté déjà vos billets. Boko zalawana boko présenter jika. Donc rien à dire, en tout cas, billets allaient disponibles, 45 €, 65 €, 900 €, Sokozanango, Big Boss Baza, 1000 €, Komatali sous 2000 €, Komatali sous pourquoi pas 5000 €, pourquoi pas 10 000 € parce que tu es bazar. C'est ça. Tu es bazar, ma billet est disponible parce que tu as encore un mois mobimba, il y a préparation, il y a concert, rien à dire et que Zalande sommes au Pessimbois, boy. Donc concert il y a Bruxelles na la Madeleine et que Zala Penzande au Pessimbois, boy parce que tu es que non Bruxelles est ma belle à Tigre. Bruxelles et bateau bako bima Paris, bako bima Londres, bako bima Suisse, bako bima Norvège, bakobima Autriche, bakobima partout. Bakobima vraiment partout, bakozalawana. Ba délégation ya batu ya lolenge na lolenge, bakozalawana pour na soutenir donc tout les boss FT à côté de les délégations naie déjà ça préparé déjà délégation naie déjà et kozalawana. Donc, il faut présenter les grands boss, moi, Koluba, et ça, tes délégations, il y a Tigre, les premiers. Merci beaucoup, Nabatotou, Balinganga, pour notre succès, sur le micro. Merci, Nabatotou, Balinganga. Merci, beau s'abonner, beau liker, beau commenter, beau partager. Aux agrifs, au quoi il y a une émission, au Lingaka Tigre, aux Ouakae, le la leader, aux Ouakae, le la star, aux Ouakae, le la idole, en tout cas, en tant que jeune, au tali jeune, Mouninga, Nabo Kaspe, Namaye, na ya sala tout pour avancer na kosenga na yo sanini au partager massivement pour esala kitoko. Merci, je vous aime et je vous adore. Ce qui est Soumassia de Nazareth azongite tokutani mbala ya sima malobe pana. Voilà, merci beaucoup Jika pour natao disponible to meka pe ko savoir que merci na ba onyo so ba ko partager émission o ba ko tala ba ko liker ba ko tirer sur commentaire sur tobi mabe bo tirer sur commentaire sur tobi malambo tirer sur commentaire ba créfinio sa monati. On a vos abonnés, abonnez-vous, partagez, c'est une façon de soutenir Bisso et Token Bisso. Merci à Fabrice Mandazaki derrière la caméra et merci à Arsatov Dobi quelque part et pourquoi pas Olida Emros, ceux qui ont besoin de bye bye, à la prochaine.